Ouais, balandi émission songi ya Jésus de Brazza balobi ko tonga ndi makam. Balobi oya tonga rata ko talola te. Je dis tout ça na plateau, je pense moto tout azola na émission ya songi découvrir émission Boma relation de Jésus de Brazzaville tout ça na plateau sur Yemoko. Hein, espace bon quoi, j'ai PDG Nio Caris. Tout ça toujours bana Zeba tout bazali, ba Kabila bazali, ba Sedou bazali, ba DG bazali donc na ko recevoir bino artiste mo to recevoir na kata plateau na biso. DJ One Gelo a yé comme on a artiste Dibal en fait c'est la bino ba question wa na ngo susi o za na ngo na apo ya sala. Bonjour Dibal. Bonjour papa Songi. C'est pas ma carte. Tu as dans cette émission awa. Obetela ka keza mamba ki Songi. Na vouloir connaître finalement ba maman mo balati ba chipeto ka boto tonga ba ngombe. Songi on les amis ya yondo wolobela. On a compris Songi en les sens c'est un long caractère ba artiste oyo bazo ko tricher biloko ba ninga. Parce que moto a bébé ça que l'on a mingi to eba que ça la radio. Mais comment la gare mo pe na que ça pas bébé ça que donc yo trichaka yo to yo mo ta trichaka yo. Avant de répondre à la question d'abord nous ça bonjour to bonsoir ça pose au la émission. D'abord on salue dans maman la patronne d'Ocas avec la télévision. Donc on salue aussi sur manager immortel. Donc on salue bat nio so bolinga ngai et puis la bossa nité la saluer on invite à Toto. La personne mbote pesa ozali président GG Bosemi. La pesi sous mbote on les a bateau ba soutenir ngai. Papa émission eza soli ba ko pesa ta dédicace. To tout na ba question. Yo trichaka artiste wana be tsara bilongi ça toi yem da trichaka yo. Ba bela ba no tongo na songi songali bo téléphone ndongo simbo eza o pasukati. Balandi émission. Balinga basalela ka micro yo so la téléphone ngabe na tongi yo. Les émissions songi émission de découvrir makam. Pour la question tout ngai. D'abord ngai faut yeba mo elo moko ngambe bisa kilomité. Ngai na tana boke na ngai na tina ngai fikiri na ngai za bo. Na sali muto yo na sali pe moi mingi na monde à théâtre oyo. To bimisi pe mo ba style belé na monde à théâtre. Na ba style belé to bimisi ba dinga ba so joie ba bete. Ngata ba yaki na monde à théâtre na pas poser la die sobe. Ta na loba Angola. Na lataka couper mukie. Lelo bomoni ba artiste belé ba mola to couper mukie na scène. Ngam na yaka ngo. Ngata na yaki na sali pièce ya tana ye na sali pièce ya quelle pièce on a sali na kati balande mission boyo kadiba ndenga zoloba soka zokosa to yeba yo ti koloba awa ba artiste msusu oyo banda liboso na mamba komona ba mbongo c'est que yeko keno simba kisi c'est vraiment ba kisi parce que comment bongo ti maman itali finance mbongo ezaka makambo boye dépendant la gérance mbongo ba mbongo ba tubisa Boki t'a dit que non, ça parti c'est belé yo mona que baza mbongo baza mbongo wana babi chacun son tour autour de rôle mon âme wana ndinga kaja mais question nga si ko répondre au thème ka mutu ndinga po ba babi bisangelo ngate ba saki na kabuya ya kisheki ya kiyanki que ba théâtre na saka mo mki mpusi na mona bof na ngana nzela na kangai na panza ba biloko na ye na kate lamba lelo mo ba masa miso bima basala ba style wana na kipukuluna basala pe ba succès bango donc na za mutu mo na bimisa bakaka badinga basui na yo bimisa ba iba ba bimisa iba te donc kati na ngadi bal so moni ngai o mona ba qualité na nyoso na kati na na mutu mo to tonga bi ke dibanda bongo atambula makolo wana ba arme wana mbongo te donc non bon tema a Jésus pour ça parce que na ba artiste le ninga comme na bakisi biso ba kolia ba tufu na Dubai deti nga ba bisa nga 1 kilo tufu na Dubai mati et comme na 100 000 euros na Dubai 1 kilo tufu parce que vient nga kolia conteneur ya pesa ba pété comme on bonga te kino le tufu na Dubai ngao mamna lia tufu na muto aza mobola ki ya mutambongo moi batambongo ba sanisa ba moto ba lia ba biloko ba shawarma ba biscuit ba biloko ba lia ba mito sa solo makasi bon on a ça pour na bongo te na yebisi yo kotamo na makolo ezali conjoncture ya vie ndenge ozoloba bonne émission ozo passer message directement
parce que nga peni na sabu na za ba fan na nga ba linga mutu musako mona pe bonga bidiba la tabo ya makolo tika na lukela ta niere parce que en fait akati yote et comment mutu ngana yi mutu akene église mutu akene église et comme tanga mabonza ye moko otelema akopesa mabonza ke koluka paradis na ndenge na akota lola na ndenge na mais comment wa net ba chef na biso ya ba chef na biso na Brazza hein chef amaye la bi que non artiste a sepeli singa ngamona pese mbongo mais yo chef otina mbongo otunité était dans un temps tout le monde a clé pour ma bongo chef a bengi yo salama imu a sepel mais a pese mbongo pas motu est suffisant montant a pese que monter ko fin ça ma chef to motonga parce que chef on a kabagate parce que tout le monde a mbongo est suffisant donc pas on est pas ga uno minga akobenga biso to kelo atini mo pas motu mbongo comme ndam to to papa te voilà c'est papa kabagate mais oh papa kabagate donc ça va gêner ça va finir ça ma chef et puis ba chef baza maye to wana parce que sa réputation tant yo tanga mabongo moni que chef apesi ngai ya musu 500,000 mais mbongo bimaki baton au moins on te ki ngana ko nyonga na bi que chef akopesa mbongo bukebu ça donc ba so qualité wana ko kuta na face à face na artiste bien muto mo kabela pesa mbongo bana le ko le temps que l'église tout ma bonza jamais chef va battre et tel que l'autre il a ma bonza à côté les mains à tirer ma bonza à la cantine parce que nous avons mon tel peu ayakaki et ça le rôle là mon niveau na kufi matanga ça la somme 2 semaines yo ke journée moko o tete la ka matanga tel mbala mo teza la raté si fi mo oye ya dit que non yepé azalaki bon oui wolo ba c'est comprendre voilà di balande mission to za ko tonga ka tout ko tonga di bala to ba mo ya ko tindi ma ka ya awa ilisa se mo ke na suka di bala ba mbote ko pesa na wanani ko ba de bitaka ça ma bien ba mbote ça va tenir sur la na pesa na mbote pas quoi faire na ngam takata ngasu muta suwana ke longa ngai abimisa ngap na bima bote yuko a dito ha naza ito tene na sa mo te lo ngino bang sangai elo ngino bangso elo ngino na togondo na togondo bona kine yuko a si pa dito omoni kitoko za muto yo ezaka ba qualité oyo na muto ye mo azolula donc na benga kitoko d'abord ngai soki na kografe ke naza kitoko parce que nasantaka nyonso mpo na ngai ezaka tala nzoto na nga bien nalobaka ke nyonso mpo na ngai ezaka milai soki naleki parti moko rappele ngai soki na nga milai matoi na nga milai monoko na nga molai maboko na nga milai bakoloba nga milai papa malembe eza menace eza émission songi to otonga batongi yo pe balobi oza mipende milangi mipende milangi nasaute parti moko me naboyi mpo na émission nasaute parti ya katikati naolata sansi ekanga ngai parti moko oza molai natangaki te eza na katikati yango mutolo nanga mpe eza molai balandi émission ya biso comme na suka awa tokopesa mbote na baoyo tu balandi biso baza sur tableau mbote napesi na mama Magali Bwanga sans oublier mama nanga onela ominga motema ya Jonas Ominga mpe na ngai chauffeur Shuma Mopila chauffeur ya Jonas Ominga bambote na batutu PDG Gela Onyange depuis Point Noir moto akipaka Jésus de Brazzaville mama Marina la patronne budget mondial nganongo bambote na bino ye moko PDG Aris Nyoka bana nzeba tu petit nanga Loïc Neymar maître Rabi pembeni na minaki nabeta mwa lisolo mokie me nabeta lisolo moko lisolo nazobeta me nabomba na deuxième émission bombango mbote na pesi na capitaine Mbusa Pata koto zali tosako na yo